bengi nanu Maman Nsilulu, présidente générale intérimaire ya AFKI, aleka liboso micro pona ko pesa biso message important oyo azali nango. Maman, à vous le micro. Na kombo ya tata mwana pe tata moni mosanto. Tozongisi liboso merci na ba papa na ngai, ba mama na ngai pe merci pa ya tata mokonza bule. Ya solo le 27 avril topesaki mikanda ya bateau. Totikalaki na mukanda mako etikalaki oyo leta ya kuna sali atie makambo nyonso yangwana mikandango papa Lambert autaki pota kitaki dimanche tolongwaki lobi tokomaki 22h lelo nde tata pesi biso nzela topesi langba alobelango awa yango tokolekisa papa Lambert akwa ko expliquer biso mikanda oyo leta ya kuna sali pona bato na biso po makambo nyonso esesili papa Lambert tokolekisa ko expliquer biso pa ko lakisa mukanda yango po te biso nyonso to kwa komona mukanda oyo leta asili ko saela biso to succès bona komba tata mwana pe tata na monsanto amen. Na komba tata mwana pe tata molimo mosantu ya liboso na kopesa papa nzambe na ngai merci na opportunité oyo opesi epai na ngai mwana na yo po ete naloba liboso ya bandeko na ngai nakanisa biso nyonso toyebi papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosantu tangu ye asalaki association des femmes kimbangistes en cycle AFKI en 1958 oyo etambusamaki na maman révérende Kaku Balomba papa Diangenda na nzoto papa Simon Kimbangu Kiangani atiaki ba papa batata 7 oyo bazalaki ba conseiller maman révérende Kaku Balomba pona kopesa ye maboko na mokola lelo ngai pe papa nzambe na nga papa Simon Kimbangu Kiangani abengaki ngai nde apesaki ngai ke aponaki na pesa ba mama maboko na likambo oyo etali bato na lutendele nakanisa le 27 avril maman présidente générale a présenté devant Lingomba Mobima pe devant papa a remetaki ba document nyonso ndenge bisonos tomonaki kasi document moko ya l'état nde etikalaki oyo toyebi ke bakolobaka bel nde document yangoyo ezali na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel de l'église kimbangiste batina adresse Nkamba Jérusalem boîte postale 14 Bombemata de République démocratique du Congo donc mokanda ya suka oyo l'état hollandais a pesi pambate ezali c'est la toute première fois église et son bateau et surtout na RDC nde ba remettre papa Simon Kimbangu Kiangani mokanda ya ngoyo ya bateau oyo donc mokanda oyo eza lokola bel tokosala ba démarche nyonso ndenge ye moko mokonzi ya bateau akobongisa nde tokosalela ngo na mokanda oyo lokola ezali première fois église en Afrique et salama likamba boye jour ba ki ko remettre ngai ba document oyo nazalaki surpris ba journaliste bayaki ba mekaki ko interroger ngai batuna ba question comment église évoluaka eza ndenge nini to mekaki koloba nde à ma grande surprise tomoni na journal babimisaki journal batie bateau bakomi na histoire église kimbangiste na Hollande na hollandais
bato na biso ndenge tozali koloba boye na mokola lelo ekomi ya église kimbangiste ezali wana na port tobandi ba démarche nango nayaki nakomaki dimanche na pokwa lobi ndenge papa bomsaki nakenda kokutana bakonzi ya awa po tobanda ba démarche ndenge nini bato ekokomela awa plan ya bato ndenge toye nango plan nango yango yo. Donc, ils allaient à 3 niveaux, ils allaient à 3 mètres na C. Donc, bateau, ils allaient bateau moko industriel. Ils allaient na chambre froide nango. Ils allaient na 8 couchettes, donc 8 personnes, donc 8 chambres. Ils allaient na presque na biloko no sizali complet et puis na pêche ezali na ba filet ya 1 km. Donc ceux qui bateau ezali bazo ça la pêche bateau ezali awa filet ekokoma ti na aéroport kuna ya biso tanga ko fina bouton ba pareil ba filet ezobendana ba mbisi et mutakozala na C na chambre froide azozaka ba mbisi azotiana ba bac azoko arranger de suite nango bakozwa batie na chambre froide. Donc pona kolobake ya solo bateau ezali pona ba maman kasi ezali pona biso mokili mobimba valero bapesi na Hollande ezali pona église kimbangiste ngana za tata ezali pe ya solo musala pe pesamaki na biso kasi na kosenga pe na batata to sala makasi pamba te to kokokisa bilaka ndenge papa lobi tozo ko démarrer à 0 2023 malamu to kokisa babilaka oyo ye akangaki uta ebandeli tito kokisa nane oyo. Donc na kosenga na biso nyonso bato ezali pona biso papa bongisilango mapamboli ezali ka mama te kasi ezali pona biso nyonso nde na kopesa mama présidente merci mingi parce que tozalaki na collaboration tobandaki kosolola soki problème ezali tozalaki na commission il y a 32 mamans ba mama présidente na ngai na toyaki ba papa misato oyo topesi ba mama maboko po ete to kwa kokokisa promesse oyo papa Simon Kimbango kianga nzambe na biso apesaki na biso. Donc encore une fois papa merci soki ezalaki papa te mbele makambo ekoka kosalama te parce que eza facilité bateau pona kosomba bateau ezali na poto eza lokola ndako mobimba parce que bateau eza na place à kolala eza na makambo ebele ezali bateau industriel ezali facilité kasi papa abongisaki première raconte na biso poto kokende na bengaki mama présidente générale na ebisi ke tozali na rendez-vous ya bengaki na papa et papa ya ko répondre que le bana papa Lambert akende mama Mwilu arozala na bango tozalaki 3 personnes tant to komi na bureau ya mindele bolande wana parce que nazwaki interprète ngai na hollandais na ebiango te ndenge papa conseiller direct papa Zako Bituvidi alobaki na ngai ke papa Lambert boluka bateau na France te boluka na Hollande ou bien na Espagne pamba te bango mutu bayebi likambo ya bateau et babongisaki toye komona bateau na Hollande jour tokendeki tozalaki 3 personnes tokomi babongisaki 3 chaises pona kovanda tango tokoti bamindela na bazomona biso toyaki 4 personnes balobi non mais bozali 4 personnes boyena mama moko tala madame boza na ye 4e personne biso lobi non tozali 3 personnes ba insister lokola interprète o nazwaki azali kimbangiste te melelo asengi bayamba ye on ezali mabongisa miai moko papa tango to komi to vanda namoni bayeli biso 4e chaise bango bazo ko insister non tozali 3 bango balobi ke non boza 4 mambongo mamo boye na ye automatiquement nazalaki na casque na longoli
na yebisi botika ko discuter tozana mama mwilo na bimaki mbala moko na yeko benga mama présidente na lobi netala makambo to kutani nango awa kende papa mbangu oyebisa ye ketala rendez-vous tozana nango pona ko discuter prix ya bateau mais tala likambo to kutani nango automatiquement maman présidente tanga ke papa lobi ne kasi natindaki maman mwilo a accompagner bango donc ba maman ba papa nanga ba maman nangai likambo ezaki facilité mais ya solo tozana nzambe kati na biso soki totie nzambe na liboso nyonso tokoluka ye akopesa biso tozalaki na ba difficulté ya ndenge mosusu ba difficulté mais lokola totiaki papa Simon Kimbango kianga ni nzambe na biso liboso yango bomoni ke lingomba ezui bateau na mokola lelo voilà on azalaki nango pona kopesa bino ba papa na nga na mama na ngai na sukisi wana na komba tata mwana pe limo santo amen. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Faki oye! Faki oye! Faki oye! Merci. Ceci étant, je ne me permettrai pas
de citer le nom de papa, distingué conseiller municipal chargé de mission, de madame la députée maire, marin du projet agropastoral de Kunzulu. Je suis monsieur Jean-Christophe Vingala-Tembe, papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, monsieur les responsables de l'église kimbanguiste dans les pays, monsieur le président ou directeur général de la fanfare kimbanguiste et tout son bureau, mesdames et messieurs, distingués invités, chers kimbanguistes, c'est avec joie et beaucoup d'humilité que je me permets de prendre la parole du haut de cette colline sainte de Nkamba, au nom de madame Stella Sassou-Nguesso, marin du projet agropastoral de Kunzulu, pour vous exprimer nos sentiments de joie à l'occasion des festivités marquant le 102e anniversaire de l'envahissement de la cité sainte de Nkamba. Mesdames et messieurs, chers kimbanguistes, depuis le 6 juin 1921, comme vous le savez, la puissance coloniale n'avait pas hésité d'envahir brutalement la cité sainte de Nkamba. En ce jour que nous commémorons, qu'il nous soit permis de dire à tous les kimbanguistes du monde entier, aux sympathisants kimbanguistes, que Papa Simon Kimbangu Kiangani, ici présent dans sa peau de Papa Simon Kimbangu de 1921, avait bel et bien vaincu le colon qui voulait arrêter injustement sa mission destinée pour le salut du peuple noir. Seulement, maman Stella Sassou-Nguesso, par ma bouche, nous demande de croire en la personne sacrée de Papa Simon Kimbangu Kiangani, sans réserve ni doute, tout simplement parce que depuis sa première visite ici en Nkamba, le 12 octobre 2019, à l'occasion du double anniversaire de la disparition physique du premier Papa Simon Kimbangu et de sa naissance, Madame Stella Sassou-Nguesso avait pris la ferme résolution de croire en la personne de Papa Simon Kimbangu, car en lui repose notre avenir commun. Chers kimbanguistes, dans le livre de Ésaïe 42, verset 16, il est dit, je cite, « Je ferai marcher mon peuple sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je le conduirai par des chantiers qu'ils ignorent. Je changerai devant mon peuple les ténèbres en lumière. Voilà ce que je ferai, et je ne l'abandonnerai point. » Si et seulement si la faki est la ceinture de papa, vous non plus ne vous lassez pas à accompagner papa, car papa, selon Ésaïe 42, verset 16, ne nous abandonnera point. Ponako sukisa batata ba mama. Mama Stella atindinga lisusu na lobaboyi.
na mokanda esantu ya Psaume 22 verset 4 ya tangi kuna ete Dieu siège au milieu de la louange. Bino faki bozali babeti nzenze, bozali babeti lokito ya lokumu. Papa Jangenda Kunchima alobaka na kikongo yo tokomeka kolobawa nti miongo kundulu kya nzambi italisi ete mokili ya bangomba nde bisika nzambe akofandaka bondima solo ke mosala na bino ya kokumisa nzambe eyali engebene na makomi ya tata nzambe pe ye pe akozwaka esika awa na nkamba elongo totonga nkamba. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous venons de suivre tous très attentivement le message très éloquent que vient de nous livrer M. Christvi, conseiller de Madame Stella. Et à présent, nous allons joindre nos mains pour l'applaudir chaleureusement et l'accepter du fond de nos cœurs au trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Sika Tokomi Nangonga Yakolanda, aperçu historique, il y a Mokolomo Nene, moi le 6 juin 1921, au Yokopé Samelabiso, et pas il y a Papa Ndongala. Ndeto Sengi, na Papa Ndongala, Aleka Liboso Micro, Ponantina Nango. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata muni musanto papa simuki mbaokiangani lelo mokolo ya mibale le 6 juin 2023 oye kokisi 102e anniversaire ya envahissement à Cité Sainte par les colons belges. Lelo le susu ezali 22e édition, soit participation depuis la pesa biso date na compte Faki. Yango toza kosenga na ba musicien nyonso oyo tozali sur place na oyo bakomi awa te bazali kolanda biso ayer toranda malamu tina ya fete ya lelo po bato mingi pe oyo baza na kati ya temple lelo ezali mbala liboso baye koasiste na fete oyo ya 6 juin ezala bamisie mosusu ezali mpe mbala liboso na yango date oyo tokaboli yango na biteni misato soit 3 volets.
premier volet, tokotala date proprement dite. Ya lelo nini elekaka na kati ya Nkamba. Ya mibale oyo etali ndenge nini fete ya 6 juin ekomaki na Faki. Ya misatu oyo asuka ezali mpona création ya fanfare kimbangiste po fete na biso oyo ezali lié na makambo etali Faki. Batata na bamama fanfare kimbangiste na kati ya lingomba na biso ezali hasard te, ezali kamo tata Nzambe asi abongisango deja utakala. Papa Simon Kimbangu tanga bani musala na ye le 6 avril 1921 na kobikisa mama Kantondo na ngombe Kinsuka. Musala na ye etambolaki bipai nyonso sango ekendeki. Papa Simon Kimbangu azalaka nanu jeune na âge ya 34 ans. Esika bandaki ministère na ye. Tango bali kosalisa bato na kati ya Nkamba basango ekei partout. Ezala na Congo Brazzaville, ezala na Angola, ezala bisika nyonso. Sango etambolaki bato bazali koya. Kasi nde bandeko na biso oyo ba missionnaire ya tango wana oyo ezali histoire, ba missionnaire catholique na ba protestant mingi bazali na ngombe Lutete, Monsieur Jennings bango nde bazalaka kokende na Nkamba na Mbazangungu Exitisville kufunda Papa Simon Kimbangu. Comme quoi Papa Simon Kimbangu musala azali kosala na Nkamba ezali ya malamu te, azali kotinda bato bafuta paku te na makambo na ndenge ba hôpitaux eza kotikala vide, bato bazokima misala bakende funda na Mbazangungu epai ya Monsieur Morel, ye azalaka administrateur territorial ya Mbazangungu. Telemaka kufunda lekaki mingi. Monsieur Morel a planifié voyage na ye ya mission d'enquête amata awa na Nkamba aya ko se rendre compte ye moko po yeba nini penza oyo eza koleka na kati ya Nkamba. Monsieur Morel ayaki pour la première fois le 11 mai 1921 ezalaka mokolo misatu na basoda mibale na interprète na ye Papa Lundoloka. Akomi na Nkamba Papa Simon Kimbangu pe ayambi ye mundele atali musala Papa Simon Kimbangu aza kosala amoni likama mabe awa te, kasi ndenge nini ba missionnaire baza koyela biso ba information ndenge wana. Monsieur Morel azwi nzela azongi na Mbazangungu. Tango azongi na Mbazangungu comme ezaki mission commandée, ba missionnaire wana pe batikaki kaka te, bazali ko continuer. Alors tant to komaki na le 1er juin plutôt basali likita moko ya munene na Mbazangungu, basosien na ba missionnaire wana catholique na protestant Monsieur Jennings, ba planifier na ordre du jour point moko kaka ndenge nini ya kokanga Papa Simon Kimbangu. Tant baza ko traiter dossier sur le champ, télégramme eye kwei wana potango akala ba télégramme nde mutebe barako sala makasi. Télégramme wana eutaki na commissaire de district o azaki na kombo ya Deleval, un belge aussi. Balobi na Monsieur Morel matan loki na Nkamba okele kokanga Papa Simon Kimbangu. Monsieur Morel tango ayoki bongo
a planifié voyage na ye pour aya na kati ya Nkamba. Ezalaki justement le 5 juin 1921. A eu 24 militaires oyo atango wana baza kobenga force publique. Na interprète na ye toujours Papa Londoloka. Bazali koya Papa Simon Kimbangu lokola azali nzambe ayebi ke munguna azali koya azalaki na bakondisciple na ye po ete alendisa bango bazala makasi na événement oyo ezali koyela bango. Amemi bango na Tadi kote ya Mpangu, mboka moko eza musika mingi te na Nkamba. Bakei mpona mabondeli ezalaka Papa Ndangi Pierre, Papa Jean Mokoko, Mama Mbonga Thérèse na Mama Mikala oyo azalaka nanu jeune fille elenge. Bakomi na Tadi esika bakene kobondela. Tango babandi ba séance à prière, batala mbala moko Papa Simon Kimbangu afongoli likolo. Fanfare céleste ezali ko beta banjelu bazali ko beta musique. Na ba instrument otozana yango. Ba instrument mususu ba mona kuna. Ana mokili ezali kutuna note. Bazali ko beta musique, selon Papa Mfumandongo, basalaki sous forme ya chaîne, musu bazako mata, mususu bazako kita. Alors bakitaki na mokilité, bazalaki toujours dans l'espace. Banjelu bazali ko beta, ba condisciple ya Papa Simon Kimbangu, bazali ko monango ale ni boye na misha bumutu. Basepeli pomba liboso. Bayoka musique ndenge wana to bayoka musique. Papa Simon Kimbangu alobi na bango musique wana bozali komona ba musicien bona na malamu. Do musalo oyo ezali ya kusakara te, ezali distraction te, kozwango lokola passe temps te, ezali kamutata nzambe ase abongisaka. Alobi na bango musique wana bozali komona mikolo koya ekozala na kati ya lingomba na biso, ekozala na musala ya évangélisation na mokili mobimba. Basepeli sur le champ. Mama Mbonga Thérèse akei Papa Simon Kimbangu alobi papa mokili tovandi ezala makama ebele mbala mosusu na kolonga na ngai te, me bisengo na moni malamu na mikotela na ngai. Papa Simon Kimbangu azwaki acte na likambo ya Mama Mbonga Thérèse. Basepeli Papa Simon Kimbangu akei kotala grotte wana ezali na Mpangu. So okei na Tadi okorokuta yango ti lelo oyo ezali. Tango azongi nkolo Yesu akiti akamati fongola apesi pa ya Papa Simon Kimbangu. Tango basali bongo lere koki Papa Simon Kimbangu akangi likolo alobi sikawa tango ekoki poto zonga. Bakomi sikawa na 5 heures du matin. Papa Simon Kimbangu a clôturé na libondeli. Mbala moko batala bakomi na ndako ya Mama Mbonga Marte na Lukengo. To confondre Mbonga Thérèse te Mama Mbonga Thérèse ya zalaka condisciple ya Papa Simon Kimbangu. Mama Mbonga Marte ndekonde ya Papa Simon Kimbangu. Na kata ndako na ye esika Papa Simon Kimbangu apesaki pour la première fois communion et pas ya ba condisciple na ye. Tango basilisi babandi koya pona koya na Nkamba. Bakomi na nzela bakutani na 3 personnes. Bango bazalaki 5, 3 personnes et yeko s'ajouter bakomi lokola 8. Tango bazali koya na nzela
Lors
titres et qualités respectifs. Chers papa et maman qui m'habitent, la date que nous célébrons aujourd'hui a marqué un moment décisif dans le développement du processus de libération des peuples opprimés et de l'humanité entière. Car les migrations qui se sont opérées successivement dans le monde, notamment l'avènement des espaces de relations internationales, des espaces régionaux et régionaux, les confédérations des États, la constitution des États-Unis, les institutions de et l'avènement glorieux de la Nouvelle-Jérusalem ont été provoqués dans sa toute puissance par Papa Simon Pino, qui, de par son histoire, fixa dans son calendrier spirituel les 6 juin comme les jours qui immortalisent ce triomphe grâce à ses ennemis. Les fonds de la conquête, de la conquête humaniste et identifié sa manifestation et sa suprématie dans le monde entier pour la libération générale de l'humanité entière. Voilà ici poser quelques passages essentiels et étudiants sur l'événement d'ici la date du triomphe de Papa Simon Kimbangu lors de l'envahissement des sons gouvernementales par le droit colonial belge. Permettez-nous de vous rappeler, depuis lors, l'Église humaniste est devenue la plus grande et importante Église locale de l'Afrique, d'origine congolaise et africaine et de sens chrétien. Elle était profondément universelle, faisant la fierté et l'honneur dans notre cher pays, la République démocratique du Congo, et la sous-région du Pacifique Congo-Océan, de l'Afrique et du monde. Monsieur les représentants personnels de l'honorable président, révérends représentants légal premier suppléant et directeur général de la compagnie humaniste, révérends représentants des possibles, révérends conseillers et inspecteurs nationaux et généraux membres des collèges exécutifs nationaux ici présents, chers responsables de la compagnie humaniste, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, tout votre droit observé, chers papa et maman humanistes, nous nous ferons corps selon les circonstances sans exprimer la profonde gratitude des activités à Papa Simon Kimbangu, à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant de la nation qui a bien voulu consacrer les jours hautement historiques du 6 avril de chaque année comme celui du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. En faisant ces jours si spécial, il y a une journée fériée, journée étudiée sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi que pour la mention particulière qui nous est accordée à l'aide salvatrice et envoyée spécialement du Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. Les remerciements de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, s'adressent également aux États et au gouvernement des républiques voisines de l'Angola, du Congo, de la Zambie, du Burundi et du Centrafrique pour leur facilitation administrative qu'ils ont accordée aux ministères de la compagnie humaniste et de leurs pays respectifs afin de venir participer aux festivités commémoratives d'ici juin 2023. Que vive l'Afrique, que vive la sous-région du Pacifique Congo-Océan, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'humanisme, que vive la République démocratique du Congo, que vive son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, que vive la République du Congo, que vive son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et chef de l'État, que vive la République de l'Angola, que vive son excellence Joao Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola et chef de l'État, que vive l'Église humaniste, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant de l'Église humaniste, que vive la compagnie humaniste, Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Hoy, a la
papa pena yetu itwali tunaopele kwa kanisa na tukiana wetu kanisa na baraka yote faka Tanzania, Waizi Bwana, Kitwani
Tika tokupike nomoko wabana tata nzambi kia mote mkubwa se yomane kaka mwana velea mkubwa se ye mwana ye tata mwana velea tusamba entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu yeundwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Nakumbwa tata wana pe tata Molimo Santo tolandaki mateyi na biso tata pasteur mutateyaki biso abandelaki na banzembo bayuda akei na mibeko mikanda ya suka toyokaki tobomba tosalela mpona mokolo wana tobika ya solo mateyi na biso oyo ezokotala date ya lelo elakisi ke tosimbaka mibeko makasi soki tozali kosimba mibeko makasi te likambo ya pasi koyela biso fo esimba biso kaka baoyo basimbaka mibeko makasi soki problème eye Nzambe asalaka manche mpona kolekisa mipepe
koki kozwa exemple Hérode na Égypte babundaki bitumba makasi bayebaki na bango ke Nzambe alobaki na bango bakosala 400 ans mais bango elekanaki 430 ans pour la préparation ya Moïse. Mukolo wana ntango ekokanaki fo babima bakangisi biloko nyonso bitumba ezaki makasi balekaki na bamaladi ya ndenge na ndenge po Farao aza kolinga te babima po baza makasi ya misala me bamaladi ntango eyaki mpe makambo eyaki mingi bapesi bango nzela babima lokola bazalaki na biloko ebele kobima malembe bakomi kuna na mai Hérode akangi mai me kokota bazokota na nzela mpona kokende ngambo malembe Moïse alobi bosala noki baennemi baza kolanda biso me baza kotambola malembe biloko elekaki mingi alors ntango baennemi bakomi pembeni bato nano basisi kokatisa te Nzambe atiaki buyar basoda babongi nzela ekangami kino bakatisaki bango nyonso te buyar esilaki bango mpe babandi kokota mpo bakatisa na ngambo mai ezongi ebomi bango nyonso na nkamba Papa Kimbangu alobi baennemi baza koya oyo bakoko supporte te o baosala biso déplacer na yo me kodeplace na bango ezalaki mpe maleme kote ya mitino na camp prof buyare eyaki makasi mpona kopesa ntango bakatisa bango nyonso bato wana ntango badeplace buyare esili bakoti menace nde ebandaki wana moko akokaki te kosupporte ntango balobi bozongisa te ye azongisi baza komenace mpe sere na ye sere azalaki na mwana na mokongo ye ndeko mobali abwaki libanga azwi mwana akufi monduki mpe eleli poso monduki eza kobimisa mai eleli kawa na nkama na nsima ebomi mwana wana kama te monduki oyo bakimisi yango mbango bake kobomba yango na mboka ti sikoyo monduki wana ezali kaka mboka wana mpe eyebani kaka te Papa Kimbangu alobi nkolo toyokanaki boye te nkolo Yesu alobi babebisi bazongisi yango wana masasi nde ebimi bateyaka biso bazongisaka mabe na mabe te biso tosalelaka yango te tosalelaka yango tokokanga motema te tokoka te tolati nzoto tozali bato nkolo Yesu alobi bien babeti yo mbata na droite pesa lisusu gauche
nana kokoka makambo wana azali te. Surtout likambo bapekisi kosalela yango te biso tosalela. Donc ekomi mibeko soki pasi eyaki le 6 juin mpona kozongisa oyo bazongisaki te. Yango wana eloko eleki makasi mibeko. Bango moko nde babundaka na baoyo babundisaka biso, bango moko nde baswanaka na baoyo baswanisaka biso. Kasi soki ozongisi kaka mabe efo ezala, pamba te tobebisi mibeko. Depuis 21 ti sikoyo bato bazali kaka balingi lingomba ekufa. Bebele tina kato église bazali lingomba ya tata Simon Kimbangu ekufa kaka. Soki lingomba ya tata Simon Kimbangu ekufi, pasi ya moto mwendo ezongi. Totosaka leta te, totosaka mibeko ya lingomba te, tozotambola kaka ndenge olingi. Wana nde tozokomilukila pasi makambo mingi eza koya liboso. Papa Lambert alobi bamindele basalisi biso mbala liboso bamona ke église lingomba esombi bateau de pêche. Mokonzi na bango alobi nakoya kuna kotala place wana nde abosanaki mpona biso bamama basombi bateau bakoya kotala lingomba tata Simon Kimbangu na oyo azotambusa lingomba ya tata Simon Kimbangu. Ayabi aya te sikoyo ya kotala position na bizaleli. Mbala liboso bayoka bamona likambo wana bakoya kotala. Bakotala biso bakimbangisa mingi bakobanda koya kotala bizaleli evandeli makambo nyonso te bakomema na mokili na bango. Biso tosimbaka mibeko na bazopesa biso. Soki nga nalobaki na bamama bie batata bateau de pêche, makanisi ezaki na papa. Papa Mfuma Longo alobi avion fo tozala nango, bateau fo tozala nango, train mpe toloba batrain ebanda koya mpe na nkamba. Eza deja na programme. Tokokisi deja aéroport toza komeka kosala a petit porteur baza koya elobama depuis 21. Place wana tata Kimbangu alakisaki misapi ke plaine nde kozala awa tokokisi likambo wana. Soki bateau eye ya pêche tokokisi mpe yango. Bamusicien mosala na bino ya kinkewa papa alobaki ke tokolesa mokili mobimba. Toza na misala te, mais partout topesi batracteur tolo na tobokola soja toza nango, masango toza nango, loso toza nango. Bambiso wane tosali solution deke tozali kobokola basoso bangombe biloko nyonso nde misala yango wana. Tozosala programme munene re tosomba kaka eutaka na poto yango biso moko tobanda kosala oyo elobi bio mélange ezalaka te. Biso moko misala tokosala po ete misala wana ekokomisa biso bato
bamaladi mpe kozala susu mingi te ndenge tozobela yango wana tondima tosala bamusicien na mwana changement kuna mpe babiro fo ezala batravailleur bandako fo ezala to bato nyonso bakozala ke asalaka kuna tokobongisa bien lokumu na biso nde ekomonana mpe tokolakisa makambo ebele oyo tokosala tozobandela nano na bamusicien toyokana ntango papa azalaki koloba na bino ngai nazalaki na nga wana te kasi sikoyo nazokokisa makambo nyonso ye atikelaki biso bino baministère bongo mpe bongo te bongo te papa ozalaki yokaka papa diangenda wana kutunda nakoli te mwana moke yo kaka papa diangenda mutu mosusu te papa ezali kaka yo mpo makambo nyonso oyo tunaka biso yango wana kaka esalamaka na ntango wana papa donc ozalaki présent kinke wa mboko ya nani mama nani wana mama mbonga Thérèse mboka na ye kinkewa ye nde babetaka mabe amoni soki okufi mpa tokendaka ye alobi ngai malamu nakufa na ngai kaka na nakende kuna namoni ya place ya malamu awa pasi eleki mingi nde yakufaki na ye nde yango wana tozoloba ke tobongisa nkamba totonga nkamba makambo eza koloya liboso ya minene banzinsani mpe tolemba te mike oyo tozwaka yango nde tobanda kosalela misala ya kitoko bamusicien tozala boyokani baderangement ezala susu te ntango oyo ntango ya misala tobandi na 0 2023 tobandi na 0 makambo nyonso to balimbisi biso tosala mbalo ya kitoko oyo nzambe akosepela tozwi mapamboli tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata moni mosantu amen bika tokubikeno moko twatonda lusiamusu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
esalaki wakaona kama kazi ni ya nguvu sana.
Clairon, garde à vous. Au sang. Équipe en standard, en plein jeu. Attention compagnie, vous à droite, fort. Vous voulez pas décider, bien vu.
ya liboso tosengi na bamusicien nyonso oyo ya mokili mobimba na bo baza kolanda biso na bilili oyo baza kolanda baradio biso nyonso tova na genou po te tozali awa Congo Angola, Congo Brazza, Congo Kinshasa, tofukami liboso ya tata molimo santo papa biso bana bayo ba musicien ya mokili mobimba na échantillon ya lelo 6 juin 2023 papa oso olobi na biso ntina bachiffre 3 5 15 ndenge okuti oloba na kati ya ndako ya nzambe obani nyonso ya 0 105 ans ya papa Nzange na kutima ezali kaka yo papa yo tata molimo santo o mama kimpa vita belaki babrûle vive ye na mwana na mobali papa likambo esalamaki mokolo wana malgré yango oyi le 12 septembre 1887 ezali kaka yo mosusu te kaka yo papa Nzange na kutima Joseph kaka yo Simon Kimba Nkiangani ba trois faces no wana biso toyebi yango papa yango wana na mokolo ya lelo ndenge obongisaki banda le 15 mai 2023 otima nzaka le 21 opesi mbote okotisi biso na mausolée olobi awa alliance ya sika nouveau départ yango wana papa na mokolo le 6 juin 2023 biso bana bayo toye bamusicien nyonso mokili mobimba toyi kopesa faki na maboko na yo patron ya 4e génération Nziampu Nzambe abilaka papa ndenge obongisaki ozelaki na 2023 depuis le 17 janvier 2013 tobebisi mingi tokomisaki faki entreprise na biso tokomisi faki propriété na biso ekomaki ya biso ekomaki na bafaux pasteur oyo bakomaki bakonzi ya faki papa biso nde tobemisaki mpo te totikaki faki ekomi ya biso tokomi kotia baordre kogere na ndenge na biso papa toye na mokolo ya lelo tojongisa faki na yo ezali ya yo tate molimo santo outa na biso mikolo oye mpo na tongali ngombe ya molimo santo ya yo papa ndenge oyokanaki na nkolo yesu yango wana papa jua faki tamusa yango na molimo tamusa yango ndenge obongisaki yango ezala biso te totamusa yango na boyibi na ekobo na kindoki papa tamusa faki mpo te soki otamusi yango biso tobongi todwi lobiko ya seko papa yango wana kinkewa tobebisaki yo olobi na ndako ya nzambe tojonga totosa mpo te soki totosi tobongi olobi olingi soki oyoka baderangement te makele te yango wana papa longola barasi na satana oyo eza na kati ya faki bandoki papa bwaka bango mosika fongola mabele papa bila bango papa bila bango bila mpo te papa faki etambo na molimo banda lelo tosengi mpe na bato nyonso mokili tolingi lisusu bato bakota na basengere notre faki te papa tolingi lisusu bato badeside su te biso nyonso bamusicien topesi na yo tamusa biso tinda biso pesa biso oyo tosala papa tokosala tokolanda yo papa ya longwana papa na 6 juin ya lelo papa na ngonga oyo biso bamusicien tolobi papa que ta volonté soit faite tokolanda oyo kotinda oyo koloba nde yango tokolanda papa banda lelo totiki faki na maboko ma yo biso tokosalela nde yo yawe nzambe na biso yango wana biso nyonso ya faki ya mokili papa tosengi fongola biso banzela longola bamaladi bwaka yango na mikili ezanga bato
simba biso pesa biso bokasi papa ndenge yo olobaki tala papa 1000 bazali kobunisa misato mine bazali kobunisa 10 yango wana papa me biso toyebi na bokasi bwa yo na nguya na yo papa David abunaki na Goliath me ezalaki na nguya na yo papa lata biso papa pesa biso nguya na yo fongola banzela misala bamaladi bwakane tosudolobi papa tolingi santé de fer liwa tinika mosika bamise nyonso mokili baprojet na biso fongola mpo te tosalela yo papa yango wana papa toyina flore oyo ezali symbole oyo banda lelo tokolanda o tata molimo santo moto mosusu te kaka yo tokolanda yo liboso biso nsima tosengi monso na kombo na yo igane tata mwana mpe molimo santo amen. Faki oye! Faki oye! Faki oye! Senti, ya papa, toujours en avant, coûte que coûte. Eouloi! Embazé! Ilunyokuloi! Yangalala! Esengobi esengote! Qui est ce voga, qui est ce kui? Sai vogan sai kui. Tangu ekokibe ekokide. Vraiment ekoki. Makambo nyonso papa azalaki kolakisa biso tomoni ete tokozwa retard na makambo mingi. Tangu ekoki nango po ete moto mwino mpe asepela be asepela te mpo na bolingo mibeko misala tokobika volonté ezala mingi po ete makambo oyo papa alobaki esalama tozalaki kolala pongi sika tolamuki opesi fleur ntina ezali alliance ngai mpe na ndimi na nga kambo esalama ya kitoko oyo nyonso papa azalaki koloba ke basavant bazali bamonana mpe bamonana te oyo alingi akoma sava alakisa na mosapi ezali malamu biso nyonso tokoma basava pase la biso esili alors moto moyindo asalaka eloko te ya solo tolaka repa tozokende nzambe akosaka te soki apesi kaka tokokoma bato ntango wana tokozela lisusu te biso moko tomisalela kambo tolingi nde yango wana ngo tofongoli banzela ya kosala bilanga bana Israele bandaki bongo bachinois mpe babandaki bongo kotambola na makolo na velo nsima nde bayekomi bato boye te biso mpe tobandikana na bilanga tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen na nkombo ya tata mpe mwana mpe molimo santo tokotonda maloba esantu borientation
oyo tata molimo santo auti kopesa na biso tokotonda yango nyonso na nkombo ya tata ya mwana mpe molimo santo na nkombo ya tata ya mwana diampu bila bango
Yesu Kristo, Yesu la kwanza mwasedetu, yeutwali ya mwanda velela, bika kalanga yetu tuko kwa yerevu, se mwane mwanda velela. Amen. Amen.